basi na bino basi bozo ba mama bozo ba papa lelo nde lelo Manuela kitoko eloko nini akoti na posa bana na ngai internet elengi bakimi ba misusu bazongi komba ba misusu bakomi bakombarando balongwe bakomi na politique pardon politique bakauki chez ba voisin bakauki ba misusu bazongi classe bakomi okende cours du soir. Donc, Mir Koto kuna na France, va comme des cours d'histoire. Yeleo, wana msuya mukusa koma na mata komba. Akoma ko lobelene komba Kisekedi, akoma ko lobelene Kisekedi. Donc, ba Mir Kauki ba voisine, ba commentaire ezali soute. Mais yango te toyeli bango na yo pesa bango ambote na bo Kauki wendeni. Bo manke biso na internet. Tu n'as rien tu es conseil, tu as rando, mais tu es conseil. Babi veut dire conseil. Libanga na molili. Oya lobika aye suye. Pour Mikolo Manuela Zaka, ce que suye, oye to koti na terrain, to bundi, to sali rando. Voilà. Internet ya bisonios. Bana na ngai. Mbote na bino. Na ba obolinga Manuela. Ba obolandanga na ba conseil. Balobi Lamborghini, ma copine chérie Lamborghini, ma salanga, moi sa kitoko, moi sa pembe. Nakitsana batu mususwa nakitsana nu bande konanga botu nanga nini ngaso ina ye na ba conseil na ya kaka na ba conseil na makambo etali vie na makambo etali libala pona mi pesa ki tro na bato arando en tout cas bato arando so ibo ana posa arando bobima po lelo na ye pona bana nanga te osola bana nanga na yo sola vie o ba bengi vie bande konanga bana nanga basi bana sia libala oye pe bozana ba kope ya bino moko oye ngape mami na bino nazana kope nazana fiancé nanu na balite me nazana oya nga moko na gara babi mwasi kitoko gare ya yo lelo te obeta masolo ya basi lelo te obeta pena masolo ya basi masolo ya libala bandeko nanga yango bana basi otozalaka na bino bandeko basi yo muto monaka kitoko ngana za kano les plus belles po ba parmi belle ba belle pe bazar so tolobi ke basa kitoko pe bazar mais il y a di kitoko po mikolo koma na qualité ya kitoko po qualité musu eza ke basa kitoko o ba sopa makilate bazar eza pe na basa kitoko oyo ba sumba bana ebele lokwa biso ba Manuela ba vrai chéri na bana na mipanzi toza to ana de catégorie ya de basa kitoko. Basa kitoko no ba sopa makilate baza biso pe ba oyo to sopa makila ba vrai chéri na bana 5 toza siko banani baleki banani biso ba oto bota to leki ba oyo ozo kumiso za kitoko me makila na no sopite ata liki oza na ngote donc veut dire que biso ba Manuela vrai chéri muto atali pa tali bana beauté ke na bana siko muto zo kumisa bande kona ngaza bana kende na to continuer ezaka lisolo na solo la ezala epesa zuwa te bozala fragilité bande konanga elengi ya vie ya mwasi ponga na solo la biso basi elengi ya vie ezala mobali ezala mwasi à partir ya âge ya 18 ans ti 45 ans vie ezala kelengi à partir ya 18 à 45 ans mutu na vie il faut sala nyonso mutu akoki ko sala ba rêve nyon se fait kokisama à partir de 18 ans si à 45 ans na vie à mutu il faut mon nyon son vie il faut obota obala o sala ba rêve na otanga o ba diplôme o sala place oyo banda ko rêver otonga bandaku oyo banda ko rêver na vie bande konanga basi mibali ngana kenda mingi basi yo oze lenge yo ozo mona ke ngana vrai chéri moi si chance à moi si ezalaka de 18 ans à 25 ans ozo kende 26 ans na vie à moi si nyonso il faut déjà candidat mutu aya ko se présenter na famille so que l'équipe 25 à 26 o leki yango o komi ko kende plus liba les oyate bana bazo yate wana siko ekomaka nzambe faut à intervenir
il faut koluka nzambe na mozindo koluka pena yesu ya solo parce que de 18 ans à 26 ans eza ba âge oyo mwana mwasi abimisaka beauté ya bo mwana ba beauté moko to bimisaka de 18 ans à 26 ans na yebiso na moment na soko kutani na mobali te na nzela na ko bala yo c'est koza na kindoki c'est koza na ba problème na vie oyo ezotungisi ezosenga losambo ndeko mwasi ndeko mobali soki na ini siko na ya na histoire ya mama Zozo 007 po biso babenga biso de ba Zozo siko mama Zozo 007 yepe na ko babenga katato na 007 nani wana James Bond 007 donc Zozo 007 mama bandeko basi botala histoire ya ndeko na biso balobi na vie ya mutu tant que muto kufite otalisi zolo likolo te c'est que mati esilite mati esilite sujet ko eza sujet libala tozo solo la 007 Zozo 007 wana blora James Bond mais balobi fini qui internet comme on a 00 donc Zozo 007 fini qui internet na lingi na lancer message donc makambwele kaka mami na bino alingaka libala mami na bino sepelaka na mariage eza eloko yo sepeli le seul eloko yo ko nzambe na lola asepelaka c'est mariage libala alliance voile ya pembe oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Na lola balobi ndeko na biso mwasi. Grâce tembo asali esengo na kati ya lola. Oya sepeli na libala muninga te babi muninga bali sepela. Vraiment félicitations na grâce tembo. Libala eze loko esengo. Libala eza parmi e loko diable amenansaka. Eza libala. Moi, si na vie soki ozo envié que un jour, okoma madame songolo, c'est que oza mutu ya kokufa. Oza mutu ozo kende na kokufa. Grâce tembo félicitations, olandi kaka mibeko ya nzambe, olandi nzela ya malamu, chemin ya malamu, moninga bali sepe la félicitation. Mais bino bandeko oyo, bandeko basi bandeko mibali. Ndenge to lingana na vie. Mibali o biso to kendaka kolinga to bautaka deya pa mutu po nga na yebi nga nazwa mibali na nga vierge te nga nazwa papa John vierge te donc nazwa papa John esa toboka papa John pa zwanga na toboka donc azwanga déjà na toboka na bota déjà bana 5 donc veut dire que tant to linganaka mobalo ayo kolingo ayo kuto vierge te akuti opoza mutu outi na bale passé na yo biso nyonso nde to vanda ka boye bande ko na yebite so yo mto divergent mobali no mais to loba majorité ya communauté congolaise mibali to basi to lingaka mutu na mutu azana parcours na ye place ya tambola alors mutu to azana le passé na ye lelo le mususu mibalo batutela biso tolo to mibalo biso to tutela tolo place auta pa ex na ye donc na pese exemple bien parce que lingala na ngezala na problème na pese exemple copain o nazana ye azala ki pe ex ya mutu songolo pongana koma na ye tang mususu ex wana amona ka valeur ya copain azalaka na ye te mais lelo copain nga koma na maboko Manuela pesa copain makambu apesa bolingo oya bandai ko zwate sika utaki eza ndenge moko nga Manuela kitoko papa John azwinga menga pe place na utaka le amsupa ex na utaka nazalaka na valeur te nazalaka papier à toilette mais mobalo nazwi sika apesinga valeur donc elin koloba nini Zozo numéro 007 mama mobali tanga zoya kolinga yo ndeko mwasi omitalaki je suis belle naza kano naza star ya internet nga mama internet nga mutu nakangi Google nga mutu nakangi YouTube ah c'est moi qui commande c'est moi qui dirige c'est moi mais ça na makamususu na vie mutu azalaka kaka na azalaka na pouvoir likolo vie ya mutu ezaka nzambe
Oh, biso nyonso toloba. Rappelle lelo tanga zo lobela zozo 007. Nazo loba likambu na ye. Nazo tia pointe. Nazo tia virgule. Parce que ko tia point na vie ya mutu. Ezaka nzambe. Mutu akoki ko tia point na vie ya mutu. C'est Jésus. Biso batutango to tongaka. Biso batutango to betaka lisolo ya mutu. To tiaka virgule. Si c'est comme akape 9 na vie ya mutu. Ndeko 007. Yaya. Soki yango tolobaka na bino bandeko na nga baleki na nga. Omoni mwasi oyo so tolobi ke zozo numéro 007 aza vilaine femme. C'est que nga Manuela naza jalouse. Na kosi penza. Zozo numéro 007 aza mwasi kitoko. Kitoko na visage, kitoko na taille, kitoko na ndenge nyonso, na taille na makambo nyonso na beauté, aza na kitoko. Mais tant que tu komaka na dome ya mariage, eza rien à voir na beauté. Beauté à libala c'est comportement. Beauté oyo et permetake me mamutu na mariage. Ba o bozo landanga, ce n'est pas le visage bozo mona, ya maquillage ya souki ya rouge, moi lamba versa solati. Non, c'est pas ça. Beauté à libala. Oh, et ça que moi, ça a mérité kiti à libala. Et ça, comportement. Comportement bizaleli. Ce que tu de konabiso grâce tembo. Na ndenge congolais a monela kamakambo. Otalina zozo 007. Okotala na bon na misu na biso batu. Tokolobate. Par rapport à grâce tembo. Na 007. Ah, te 007 mutakobala mutaliboso. Parce que biso batu tozo tala. Na misu ya kibomoto. Na ndenge biso africain to monela kamakambo. Selon biso africain, moi si fois à la kitoko, il faut à la munene, il faut à la bassin, il faut à la soki kano, azala moulaï. C'est pas ça. Awana histoire ya grâce tembo ezola kisa, ezali taïté. Ezali beauté obiso bo kanisate ezate ke mutu po na likolo masoko no ko iko cha kopo to vambisi mwana yo tonda bassin yango nde basi abongo nde batondi na mabala. Non, eza comportement yango ta ngana yaka liboso na bino na yaka to solola mwasi na vie il faut zala na mutu eloko nyonso ebandaka na bagage. Omoni mutu aza kenda classe aza na bagage pe aza na sagesse. Ayebaka eloko nini alingi na vie. Mutu fo yebaka eloko nini yo lingi na vie. Na internet on a ye bit nanga eza nini. Eza na mutu mususu aya internet aza aveugle. Ye place azo ke ne terminus eye banité. Donc ya zane kan internet succès ngande na kangi YouTube ngande bala rebelle mais za na mutu mususu ayela ki YouTube te ayela ki internet na biti moko boye pe azwi likamba bandai ko luka akei na ekuna musi ya zaza akei mutu na vie makambu nyonso tozo sala photo zala na bits internet oyo ye atanga Manuela naza pe na bits nange mimanga na internet naza na likambo ememela eloko ni na sala na internet mukolo na kozo eloko nanga na lukaka na internet na okende mutu fo yebe eloko ni yo lingi. Alors moi si tango azangi sagesse yango moi si soka azangi sagesse azangi mayele ya classe aza moi si mo azokende na kokufa aza moi si mo kato asimbi libala akoyeba kokanga libala te parce que aza aigle te yango bino bato bolandanga nga Manuela kitoko ayaka fungula bino bozala ba aigle bo vanda na mabala libala eza kitoko te ndeko mwasi ndeko mobali na yaka awa liboso na bino tangu na lobaka na bino ke baboyaka mobali te po a déconner mais nga Manuela parmi ya basi kitoko na mwasi kitoko pongesi na boti na bala naza na temps kosala kindumba naza na temps ko changer ba etolo mo ata 100 potalaka to finga mabo na maka nani akanga biso na boloko mutakanga biso na boloko azate naza na temps ko changer mibali lokola liputa ndenge na lingi mais sikoyo na mwasi ya mayele okozala loko otali zozo numéro 007 kitoko na mulai na taille et comme il kende na mai parce que ya tche kitoko liboso encore parce que a tche kitoko liboso kitoko wana et comment ko salisa ye buzoba na buzoba
buzoba ndeko mwasi soka talika na kitalatala nga lisoko nga bassin nga pembe nga mulayi donc mutu nyonso aloba no je t'aime il faut dindanania je t'aime il faut dindanania je t'aime il faut dindanania parce que ndeko mwasi aza zoba aza jingi ebela mulayi oyo bato ebele bazoluka ebele ya pembe oyo bato bazoluka bassin taille visage kitoko mais visage wana oko sale la ngoka katokoma ndeko 00 faute internet yo ya eza na ngoka ko latisa public mokilike yondo za makasi na ko changer ba etolomo donc éducation ndeko 00 donc zozo 007 ayela biso na internet ezaka ka éducation ko latisa peuple congolais kibula kindumba nombre d'etolomo oya kotisaka na munoko oya kotake na sima oya changeaka mibali lokola liputa bandeko nanga tosalaka kindumbango po lobi efuta biso eloko même ndeko mwasi bando zozo numéro 007 banda obandi koteka nyar banda Congo oye poto ozoteka nyar mibali ya poto lelo na yoki ofingi biso basi ya poto zozo 007 ofingi biso basi ya poto parce que mibali na biso ya poto bakomi kosimbisa yo batouche parce que yo moko oyebi ko se respecter te olata kazaka ya kitoko oyebi basi ya kitoko manela kitoko atelemi liboso no mama bana 5 mais soko telemi nanga otelema te po nga na sopi makila yo na no sopi makila te donc basi ya kitoko na mokili baza mama ba o basala kindumba basalaka ngo po batangisa bana basalaka ngo po lobi batonga ba immeuble siko banda yo obandi koteka nya banda Congo tina Europe awa yo kufelaka matériel on a poto yo kufelaka mbongo internet ezo futo YouTube mais biso yo ezo futa ma YouTube biso tozwaka ba salaire a mindele biso tozozwa ba salaire a mindele o ezo permettre biso to somba ba kiti to somba ba mbetu to somba soki nini tozana ngo besoin to sombeli bana mo ba biloko yo kufeli mbetu a 6000 mama elenga mwasi kitoko mwasi basala ye tango botami otangi ba classe osali musala na yo lelo candidat monani obali oboti elengi ya ndaku ya mwasi eza bana bandeko bozabo olandanga bozangi bana na fingi bato babotaka te mais na lakisi kaka réalité po eza na mwasi nyonso ata vai na ndako libala za na bana te eza souci ya mikolo nyonso siko ndeko mwasi eloko nini yo lakisaka bato na internet carrière esilaka elenge kitoko mwasi eza soki nia bandeko na ngana sabino beauté eza mwasi ayebi kobomba mutakala na ye omoni koyeba kobomba mutakala mibali balandaka teke mwasi oyo oteki mutu nyonso alia nia mutu nyonso afina mabele koma ngai mobali nyonso koma lopo congolais alo kwa mutu bayebise ke kuna banki wana esanza mbongo mutu to olinga kene kolokota mwa 10 na ye mwa 5 ne mwa 20 mwa 100 yaya ebela mulai ba pesi yo zozo yo finga abasi a poto yaya yo moko vrai zozo vrai tulanzombo otikala kaka na poso donc yo lataka kazaka je suis belle moi sambinga bandeko basi bandeko mibali mwasi azalaka na douceur devant mobali mwasi tango nalobaka ke mama na pesa bino clé mwasi aza mutu ya douceur mwasi aza mutu ya mayele basi ya lelo bokoma ko rate mibali na bino ya chance ya vie na bino likola ko pona to koma ko pona mibali kwa na wenza bitula mais mibali oyo zolanda ya ba fashion mibali oyo zolanda ya milai ba pake mabende azuitana obi combien de temps mobali wana azuita ko sala mabende na ko matai asala mwa tai na ye po banzele balula ye siko yo zoya na ide ke bana ngana mikie oyo zozwa bako parke yo bako bala yo na yebisi yo nana yebisi yo mama yo kufelaka mibala ba pake na ba ero to koma suko pona mibali lokwa tozo pona na kati ya wenza bitula mobale za comportement ndeko mwasi fo bozalaka ba aigle
mobali tanga azoya kolinga yo linga o étudier maloba na ye façon na ye est-ce que makambo azoloba azo réaliser yango toyeba kopesa mobali chance lelo ndeko mwasi alukaki libala na mibala ba jeune garçon azwi yango te azwi ka ba déception na ba déception siko muninga tango yo yoki muninga basaleli ye fiançailles mama Zozo 007 yo yoki muninga balingi basaleli fiançailles mama yo mbala moko beto niatie mission mobali wana banda olinga nga oui mobali c'est normal mibali bameka na bango pole ya msunga pe lelo kope na zana ya va koma nanga le amswa leka pa linga esimbita yo kwa na Manuela mobali tu amekaka na ye mobali tu alingaka na ye amekaki yo ya ye simbite abana ko chela o motema alingaka yo tongo midi poko betela ka o mwa batour ya yo boya kiti e bongo lelo mobali na tongo yo boyi na yo lie na yo mbongo o boyi akena ye ko talisa koto musuche ba voisin kuna banzimi ye ya bandeko basi o bozalaka kake oyoki ke mobali wana koma na ye azalaka ex nanga mafu nga vana bala mobalo na balaka ezalaka na fi moko ayebisinga omoni mobali ozobima na ye azalaka nga siko tosala relation na fi moko boye fi yango azala na femme mariée abala mpe nga nazala na libala na ye nake kolokota mobali na ndenge na nga na lokota mobali na ndenge na nga na yo kolakisa kopi na nazwa nazwi kopi na nga moko kombo boye na lakisi photo mais moninga za na kati ya libala zo ebisanga ke muto komi na ya zaki ex na nga abine obongo soka zaki ex na yo yanga nini yaya yo solata lopete ngata ngubino mibale bozalaka nga na tikala kozala te ngata ngozala na ye nga na tikala kozala te nga na esito linga na esito koma obima na otika ete pona yo donc alors baninga basi faut tozala mayele totika ka baninga ba manipuler biso te siko soki mobali wana yanga John alingaka yo boyaka menga na nzimi na nga siko problème nezani mabeza wapi loka koyoka sonyo mama ezote yo kaka ke tellement lingi mibali yo lekisaka mibali te yo mibali nyonso koma kolala na bango olekisile musu mobala lingaka light so liputa mobala lingaka light so voile esalaka pasi parce que moi si soko zotambola mabe okokuta mibali nyonso bachaka o matoi na mibalo balala yo na mibalo badragaka yo obando kuta bango ka baoleka abalaki yo donc yo komino kaka extrêmement de plaisir ya mibali ya poto Zozo numéro 007 okomi extrêmement ya mibali ya poto ya kofinga basi ya poto te biso to bana basi ya poto atongo basi ya poto na tongo to bota awa to zwa mikanda awa ya soki poto ezolingo to wana mukanda te biso nini yo vina okola na matolo yo vina okola kake lelo lalia lobo lalia yo vina okola bondela mibali ya lokolo kilo Zozo yo mabala batu yo telemelaka bana batu rythme sambo abalaka otelemeliye mwana yo grâce tembo lelo abali otelemeliye oh ya boni ki motema mabe yango bandeko basi totambola bien na ba vie na biso totambola bien po lobi tozala bandoki ya ba camarade na biso te tozala bandoki ya ba vie ya baninga te totambola bien lelo soko kangi ya yo to batela bo batela mibali surtout baninga o bayela kabino mobali no za mobala niveau na ngate mobala niveau za na niveau nini bandeko basi to solola to sola randote to solola réalité to sola conseil mama baninga basi bino mutu bozalaka na ba camarade o mobali wana za niveau na yo te o mobali wana za mutu niveau ezalaka nini na bolingo bokomelanga nanu pona comprendre langage wana te mobala niveau azalaka ndenge nini il faut azala ndenge ni bokomelanga nanu na pesi bino na moi 1 minute mobala niveau ya 3e étage 4e to na niveau ngo ezalaka ndenge nini niveau mobala eza comportement mobala il faut azala na bagage mobile les autres qui peut agiter, mobile les autres qui peut tailler, mobile les autres qui peut moulaïter, mobile les amutou, mobile il faut avoir la sens et la responsabilité, mobile il faut avoir la muto pas yebi parole, ayebi liloba, mobile il faut avoir la muto que les loso qui bobot et à venir ezali ya yona bana, o akobomba yo, o boko bimane suki ya pembe, boza na bomoko, ezali kambo tailler, o kozo mobile à 2 mètres, mais ça makambo mabe.
okozwa mobali soki ya niveau bino bozoloba ozwi mpe mobali oyo atanga oyebi mibali oyo batanga bauniversité bato amu comprene tellement bayele leki trop na bolingo oyeba ndenge omemela bolingo to omemela ngo selon kaye bolingo ezalaka na université te bolingo ezalaka na age te bolingo faut te se comprendre tozala même délire tokende na même donc omoni ndenge yo lingelaka nde mpe mobali ana lingela soki bookende même lignée eza taille te ndeko mwasi mutu akoso te love ezalaka na taille te love ezalaka na beauté te love eza ne faut te se comprendre love eza ke muninga mobali to mwasi to pesa na mitema na ndenga solo to linga na mu vrai to zala bomoko yango nde salaka force ya bolingo bolingo ya mulai to kozwa mobala mulai na yebi valeur no te okozwa mobali moko ya mukuse ayebi valeur na ote okozwa mobali moko apembe ami linga ye moko koleka mokili mobimba meto ana posa na zwa mobali oyo surtout biso surtout nga mama bana 5 o aza divorcé na bala na divorcé na ana copain na ana bana tant mobala zoya na vie na ngeza taille eza pembe te eza mwindu te naza na goût ya mobali te mais naza na ba qualité na nga na linga kati ya mobali eza agité eza kibo mwana mukie te mais eza ba qualité nga na linga na kuta na mobali po oyo nga naza nango na oyo yeso to sangisi to koka ko évoluer na avenir bolingo libala ezaka sexe sexe eza sentiment ya 10 minutes sexe ezalaka sentiment ya ba 10 minutes sentiment ya ba 15 minutes bolimbisa nga musenzi moko mutauti obenga nga musenzi parmi ba senzi so moni muninga aza na life yo benga donc musenzi donc libala ezake tant tozozwa batu naza na bana ozwa mobali oyo monike aza nanu na kibo papa kati na ye kibo papa donc nakena tina ngambo na fungola bino nga naza na goût ya mobali te naza na goût te Manuela mais naza na lukaka mobali oyo aza na bagage mobali oyo akutinga na bana akozala na motema kibo papa ya ko supporter ba caprice ya bana nanga ya ko edenga to bokola bano lobi bakoma batu na société mobali oyo ke ayebi ke soki naza na 10 euros na pesa ta 8 euros na ndaku mwasi na nga organiser na ndaku 2 euros nga na garder na posa ya papa o abombaka ndaku papa azo protéger biso donc libala to linga na rateke o linga mobali mo po aza pembe po akitisa pantalon mutu na mutu neto zalakawa elo mona linga na loba na bato soko zi mobali ya mwindu o linga ka koma pembe basalela biso ba Carolite okokomisa mobali no choko soko linga mobali la ta fashion ka mobalo yozo mona zanga tina mais azana bagage oko créer ye soki yoza na style to lingana ka poto edane soki yo mwaso za na style oko yokomisa mobali na style na yo oyo lingi po mibali tang balinga biso bazala faible devant biso mobali so apesio motema ya solo abizwa ma femme toi tu es ma femme na pesio cœur nanga mobali wana oko sala ye oyo lingi loko mwana yo soko okange banyanta baka yo soko okange ba rasta kaka yo po ami pesi mibali ba mipesa ka mobimba yango mona biso basi tozanga koyeba eloko wana kolinga te otala mobali na visage oyo mobali ya mukuse ya libandi bon mais mobali ya libandi po ko komise mwa okati ye pena libandi nyonso obongisi ye mandefu obongisi ye mafuta mibale bele baza makasi na ngote ya komibongisa ba poso ba teinture komi biso basi tozalaka makasi na kobongisa teinture na mafuta mama boyebo sala mobali te elengi na mwasi azwi mobali ye moko façonné ye moko asali ndenga lingaka ya botika koluka mibalo esi basalama mobalo esa souffra mingi na vie anyoko ma poisson ba disparaître na ye mobalo anyoko ma na vie pour le loi ya poto mobalo anyoko ma papa kola bambi na ye so mibalo biso to okufela ye moka yebi priya ya Carolite ye moka yebi priya makambo ebele po kabelo ko kabelo te mabo makasi mais mobalo ka yozo mono zo négligé na pantole beba mais na poche mbongo ezali ya ba osala mibali te modeko pena mobali no kene pena na coiffeur vie na lingo katela nga mobali na nga suki
neti garçon na mona lokwa erkeli katelanga baluki ba erkeli na linga jona ngala telora litoi otobola jono litoi okepena batoboli litoi batoboli litoi moko donc okoyi ko créer to tika ba complexe ko luka bato esi ba salama ba mama mukuse lo ba eloro te poko ozo mobali mususu ya mulai mena mbetu boya ebo nyata mwasi te ozu mobali mususu ya mukuse mais niveau zo sepeliso ozo komati na 7e ciel. Oh là là bébé, kralawana zalaki wapi ma bébé. Mais mobala mukusa memio na lola. Mais mobala mulai kune loko ezate soka betika moko alali. Akomi ko ronflele yo. Ezali kambata ite. Yaya. Mobala mukusa lingio pesa litoi. Bakulutu baloba mobali soka zo lingo ba finga mobali te on ne sait jamais. Mobalo azo lingo zalaka na maloba gentil. Ceux qui osa occupé, on dit ah non papa désolé nga na copain nga. O kaboni na mobile na ndenga bien. On ne sait jamais. Pour ma bala pote kufara hernios. Pour le lopo ko tout la André Mutema, lobi pena John ngole msubozate. Mais quand mobile wana mukuse na négligaki. Mais ceux qui na bois qui ça qui na ndenga bien. Au monita ko récupérer nga après ko kabona na John. Mais ce que ce ko kabona ki na André okatelaka bango mangala mote mukoloza na Johnny oko rate mobali mo wa vie na yo likola ozanga ko solola koyeba trop na vie omoni mwasi so kaza mapeka boy okotula bolinga te ba oyanga botikala lokola basi ebela kitoko toyeba nga yano tangu nazalaka na lingaka ba oyanga bozala na balanga joana te tangu nazalaka koma mutu nano kufite tokoma na ba langage moko na vie ngata unazalaka Manuela nazalaka mwasi kitoko lokola yo nga ya na yo mais lelo na koma ko vanda kabo mibali ba sakana nga mibali bazo sakano po yo moko le kisi chance na yo tango oza vrai chéri zo mobali oza na mobali moko bo batela mibali na bino mawana basi obozo dekone po yo moni mobali wana libanda omoni ye gu koleka mobali no andako mais tango musu mobali yo zo dekone ndoki motema mabali ngyo amouvre te mais oyo yo zane na ndaku alingaka yo na ba eta nyonso soki obeli ye mutasukola ko basana tikela ko bana na classe soko oza na problème finance ye mutabimisela ka o sankele mso sengo nzoto mais omona basi ya lelo complexe tonda biso tokoma ko lala na ba n'importe qui na ba mbwa tozo lala na bango pona complexe basi ngana za pona baninga basi tango mona nga mami na bino mwasi kitoko mobali pas déconner asali buzoba mais o pardonner ye ezate parce que la msumanela ze tulanga na tulate po tala mibali balandaka Manuela page na nga mibali na mibali mais na lakisaka mibali wana naza déjà na copain nga via ko sangisa 2-3 na yebi yango te naza déjà na copain tant que naza na copain na nga makambo ekende bien na koyeba ko cha stop na bato ba olinga nga na finga te mobali soka linginga na yoki oza belle merci nde na répondra moi si nyonso o akomela ngo za kitoko merci mobala komelo Manuela vrai chéri na lela yo merci poko lela e na bandenge belé naza mutu a média mais soki mutu abakisi Manuela na lela yo koma mwasi na nga wana na oyebiso ndeko désolé naza déjà na copain yaya toko mona biso ke yaya esi na biso na mobile toko kutana na likambuni soko lingi to kutana na peso limero mobile na nga bo sala rendez-vous to kutana biso misato place li soleil esi la yango wana ba finga mobile te to envia ka libanda te na biso ba obato internet mibale belo ba yaka kolinga Manuela misusu pe ba leki mobile na nga otali pe mususu obitie mobile kitoko alati pe kilo chokumisi nzambe mais motu na vie il faut ko tonda eloko zanango. Il faut pas que moni misu totika kotala kalibanda na activa eloko moko moni o fallait activa ka kipa ka kokolo na makambo mibali na koma na misala ke John Sambi aleki mibali tout autre mona na internet na misala bongo na activa eloko wana na mona ka John nga danger pe bino bozawa boyebi ke Manuela kitoko alela John aye ezala te poza la kitoko fon zoto yo. Il faut panza mutu nyonso yaka olingo ye ya ofele olingo ye ya ofele supu ya ofele sima ya ofele non moi s'il faut mi pesa respect
Moi si faut mobala koka ko tout elotolo ke moni momi na ngam na lala kaye. Momi na ndenga zala ngam na kata ke banato umeli to vandi na ngam na lala kaye. Et on a passé bele mibali ba ko katela bino sous laïté. Infidélité. Ben infidélité on les a ba complexe to koma nango olingi ozana mobali mais ozo lula mobali ya camarade na yo. Likolo bilula lula. Miswe beti sa batu fimbu. Likolo ko envier. Bon, bozana mibali na ndaku. Bozana ba procédure ke olemba mwasi na nga za pour basi o baza. Ndeko mwasi ozana mobali no na ndaku. Okoma ko lemba mobali bosali ne ba ne. Esprit moko ekota kati na yo. O ekoma ko dégoûter yo mobali ozani na ndaku. Ndeko mwasi eza ba esprit o ba benga esprit ya publicité o evanda kati ya basi ya poto. O mona ka mwasi avandi bo alembi mobali. Ya mwasi alembi mobali abeti yo te, mobali afingi yo te, mobali abengani yo te, yo moko koma ko baye mibali. Eza esprit moko ya mabe. Donc esprit ya kindumba. Donc mwasi faut boya ka mibali. Non. Non. To linga mibali na biso. Tango zana mobali na yo. Senga nzambe apesa obo lingo ya ko linga mobali wana. Poti to koma ko lala na mibali wana se ko linga kie. Eloko nini ko kota kati na yo mutu. Diku bolalo la muke olibio lingi su mobali na ote. Eza deya ba esprit mabe. O etambola biso na poto. Molimo ya celibat. Molimo ya divorce. Alors bino bato bozana ba alliance. Bino bato bolata ba pete. Bino bato boana mibale si bobandi ko bota. Tango moni mwana mwasi esprit wane koti kati na yo. Yako ko ina mobali na yo. Yako deguta ka mibale to kope soko si kope bo ini. Eza bilo mo ya mabe. Il faut ko telemela yango. Mwasi fier ya mwasi. Ezalaka tango za fidèle. Fier ya mwasi pe respect ya mwasi. Tango bat ba omono. Ozana mobali no moko. Omoni ndeko na biso mwasi. Bato ebele ba. Mozana mi amai. Ba fi ebele ba koma na langage. Eh ya yanga libala lobela nge lokote. Nga libala na kena ngo wapi libala. Ah bon? Yo libala kena ngo wapi? Mwasi tu na vie envia kalibala. Ata bandumba otomona kana vitrine. Banvia kalibala. Omone loko babengi libala. Ese lo mo isa bien. Tant tozo loba na pesa bino elengi ya libala respect ya libala. Totali mama na biso Zozo 007. Zozo 007. Botala est bien. Elle est belle, hein? Asa mwasi kitoko. Mais eloko nini ekomi ko sala batu babanda ko finga Zozo 007. Alakisi biso combien de mibali, combien de copains. Oh ya lakisi biso. Mais azana nyo selon Zozo 007. Azana succès. Akanga internet. Akanga YouTube, akanga Google, akanga mokili, alala akanga ba leader nyonso a Congo alala na bango. Mais soko talika na vie na ye, eloko moko ezozanga kombo nango mobali. Lelo grâce tembo, soki monde entier to sepeli ne loko grâce à sali parce que mariage epesaka mwasi valeur. Omone loko babengi libala epesaka mutu valeur. Madame Songolo alliance na loboko et pesaka mutu ba respecter ye grâce lelo soki to pesiye ba félicitations to beteliye maboko parce que asali eloko moko atali boso justice en Nzambe na lola ba ange ba ko bina feti salamaki mukolo ndeko na biso abalaki siko biso batu pamba pourquoi pas tozala na esengo balobi muninga bali lelo tangu ya grâce ekoki panier ezo circuler pona mutu nyonso. Oh yo zomvie, oh ekomeli grâce, abomi mutute po ya bala. Eko komela yo, ekomela nga, ekomela voisine, ekomela ba na biso. Meto yeba ndenge nini tokokumba ba vi na biso. Siko ndeko mwasi. Soko moni akomi papier boy. Parce que azana mobali te o ezo pese force. Mobali pesa ka force na vie ya mwasi. Grâce te mosoka azui valeur lelo à cause ya mariage. Mariage mutematisi grâce tembo. Mwasi azalaka na posa ya mobali. Mwasi azalaka na posa ya mobali pa tombwama.
bana basi boza koto to longola no ki manuela barando moi ça zala na posa mobali za lokola fungola ndeko na biso zozo 007 azange loko babengi muntu akokompanye ye mosungi ya pembeni moi ça uti na kati ya mikwa ya mobali zozo numéro 007 eloko ematisi Grace Tembo eza mobali mosungi mutu aza pene na ya kopesa honore ye oza na besoin pour vie na yo to changer langage na vie na yo artiste lianzi mutu de moi Motema Nadia International ndeko na biso 007 zozo 007 po biso bato mokili nde nazoloba makambu no na tie pointé grâce Maria mais na tie virgule parce que point na vie ya mutu c'est très dangereux ko tia point na vie ya mutu c'est très dangereux mutu atiaka point eza nzambe mais tant tozolobela yo po biso to meka ko changer ba langage na biso ezo senga yo oza na besoin ya mosungi pene na yo mobali akoya ko honorer yo poto bosana parce que nzambe abosana mabe na biso lelo oyo zo sala eza salite lelo barandonga na osala eza salite mais tant ekomaka na moment moko nzamba efasaka le passé ya mutu ezala lelo soki mobala latisio alliance okomi madame Songolo to bosani ba bêtise na yo to komi kotala yo ya sika parce que mutu nyonso na vie ameritaka chance tant ozo sala makambu ya malamu na vie pe na société ezo monana na miso ya batu to betelo maboko moninga bali félicitations zozo numéro 007 mutu azalaka kaleso pete yo kaleso élastique et c'est katana omoni yo zozo numéro 007 yo so pete kinde élastique et c'est katana koma na mudinda mutu nyonso azo dinda na kati na gauche na droite 007 zozo pona nini otambola bien te changer vie aya kitoko na yo eleko kabwe libala te mwana te mukanda te okomano ka exprima de plaisir ya ba musicien okomi liso exprima de plaisir ya mibale ya poto na muntu akoyi kosakana na yo ta komo sakana oza na nzoto ya basi ya bakonzi oza na nzoto basi ya ba ministre oza na nzoto oyo ke ebongi na mobali moko apesa yo valeur mais tango mwasi ayebi kopesa nzoto ne valeur te ekomi lokola yo komi balle perdue ozoyeba te osala base nini otikala nia polele yo osala donc okomi comme eleke omoni okomi loko pasteur na biso Deniles eleke nzambe aya ko bima boa bimise na poisa siko nzambe akomi ko bimisa mabe na yo libanda siko place ekoma très dangereux soki nzamba livrer mut na mokili nzamba pesi yo mu Congo okoma kosala n'importe quoi yo bazo sambuso te mais yo moko okoma komi sambusa mutakala mabele nia pona koluka succès pona koluka babez oyo baninga mususu le mususu osala ba life na tiki mabele libanda tenga banda omoninga banda na banda kosala rando na côté internet na sala to mutakoyi kosala mais sauf mutakala mobali na koyi kozwata lelo na kabola na papa John ba tuna finga ki mabolo na internet mais est-ce que mutakala na ye et côté internet ote nazana moi chance ya kobala lisusu ate après papa John na bala lisusu na vie moi si faut ba ko respecter mutakala mameze loko basala nango lisekite eze loko moko o ba kulutu baloba nzoto a mwasi somba mapangu nzoto a mwasi sala makambo minene mais lelo yo za na ba opportunité okutani na bato ndenge na ndenge ozomona te ke nzamba pesi yo mukongo okomi ko sala ba base moko boye na nzoto no moko muto atindi yo te yo moko komi ko donc etikali ka omichambeli yo moko oloba ke baboma kinga donc beza suka oyo zozo 007 etikali osala omichaka mbeli yo moko olobaki appelle la police bachaki ngambeli ba kongole balingi ngate beza suka etikali yangwana po muntu asalaka na vie Anel ka ballon d'or muntu alingaka sala na vie zozo numéro 007 et sur sali ndeko nanga succès
succès eloko tokuta na se succès nzambe mutu apesaka nde lelo tokoma bamanuela bato bazolanda biso mais eza mpe na mutu mosusu aza mwasi kitoko ana mbongo soki asali life kaka 2 personnes bazolanda ye mais nga na yo toleki ene eloko taleki biso na bomengo mais aosala life a 2 personnes mais yo ozwi opportunité ozwi baoccasion oyo mutu akoki koresir na vie osaleli yango te nalanda eloko moko sala olobi nzembo na bimisa na Koffi Olomide Koffi apesanga 1 te donc yo bautilisaka okakoza jusque instrument donc omona ke ebela mulai me na kati ya tono vide oza vide na kati vide pena bengaka vide donc okomi lokola ba fanatique o balandaka yo 007 zozo ba fanatique o balandaka yo bazo compagnie o penako tina cercueil tina libulu parce que muninga walingi mutu faut pesa au conseil bien ba au conseil bien tina ba fanatique yango tango za na ba mama nga manuela kitoko na bino atele makar naza petit ya ba mama ebele feli à la baronne c'est ma sœur mais aza moi n'a pas na nga na ndenge internet abenga nga mami ma fille feli à la baronne vrai chérie mais c'est route na nga pela hein et pela sœur nanga na Bruxelles fille Jostar maman bana sœur nanga mais bana nanga na ndenga monzo mais tant to kota rapet to vandi to bomi ba caméra il faut to zalaka na ba conseiller to zalaka na ba fanatique te mais to zalaka na bato ba conseiller biso vie au moins mutu azo peso conseil na vie eleki na mutu akabeli yo ba million linga mutu azola kiso ndenge ba peshaka ke mutu azokabelo mbongo po mutu akabelo mbongo soki lobi akufi po mokileza nzambe ozanga mbongo mais mutu alakisa o commerce mutu alakisa ndenge ba multipliaka mbongo ata lelo akufi okoyeba toujours koluka mbongo linga bato yo soko sali mabe ba yebisi ke 007 osali mabe koto beti faux changer tactique mutu na vie fwa yo kaka bakonzi ya minene ya mboka bakonzi oto monaka ya minene monde entier bazalaka na baconseiller pamba te mais baza bato ya mayele bao dirige monde mais bazalaka na baconseiller parce que mutu loboko moko esukolaka elongi te tozalaka na besoin misapi nyonso mpona osukola elongi ekomi na moma moko yaya yo pe age komi kokende oumeli na internet veut dire que baleki bazo ya bana ya sika pe bazo botama donc avant yo okutaka batu na sima na yo pe batu bakoya il faut kofungola nzela dégage donc neto sala kabila dégage yo pe ne faut dégager na communauté yo pe ne faut dégager na internet parce que ozana batu babanda kolanda yo mais ozana éducation te o yo édikaka masse ozana éducation moko to yo memaka na communauté yaya yondo leki munoko yondo leki na choko yondo leki na kolala na nombre de musiciens olingo kanga nyonso yo moko likambo nzamba benga na satana na mabele likambo ko envier likambo lingo zalaka se yonde engainde mutu mususu te YouTube ezanga nini kaka yaya mokilo ya yo mokili ba mema ngona mapekate yaya mokili nde melara biso tango zo sala makambo na sa mokili na eba te batu musubo benga nga na life pona doka pona sala ni si jamais comme soit bino to solata na kati internet po zozo 007 yepo vandela ba sija baninga yepo vandela makambo baninga zakali kelemba nga peso moninga na divorcer yaka vandela nga na kiti pupulanga poto na kati internet donc internet ya lokwa lupango eza polele tango moni sujet to lobela na kana inanda manko ya yondo zaka na passeport lobela ba via bato yonde ba lobelo te po yo nani si je ngana nga ba sujet na mabala comme ba sujet ekoti na ma conseil na pesa na lobela ndeko bengi ngeza mbasuka obenga ngati ko ya kopenga conseil tete moni yete yena ni zozo 007 to lobela stop po manela sa zonga rando oche mutu na che mutu oche libaya na che libende donc manela sa zonga rando donc zozo numéro 007 mokilo eza ya nzambe biso nyonso ba passager biso ba manuela to leka baleki pe ba roya na sima
tikela baninga pe place yo lingo kanga na mabala yo na dome libala yo na dome ba kolifwati yo na dome ko lala na mibali ba leader tout ya musique ka yo mama oteki pe mingi ya ozwini bando bandi koteka ozwini babasi kitoko bolanda Manuela kindumba ya na tina te salaire à kindumba ezalaka mabe salaire à kindumba ezalaka malade o mema ba microbe ndenge na ndenge o mema sida o mema babotutu po mwasi ndumba so bat bayebisaka bino to moni ndumba bandumba nga na bana na ba serre à vitrine soki lelo biso ba Manuela oyo to dégoûta ba vie mibale belé parce que to vanda na ba ndumba vitrine nga leki ba yaya vitrine nga na yokaka mingi na loba mukie baya na nga vitrine mabi leki na biso leki na nga Manuela omoni vie ya libanda vie ya kibula ya vitrine to lalana mutu muso lala ni na ya zandoki to lalana bato ba esprit ya mabe to mone belé na butu yango na koyeko conseiller leki tazala ndumba za la bula leki na nga na viaso lelo na zwi mobali na bunga na ta na communauté na bungi na ke ko vanda na mobali na ngata na ba abiba mboko nini Australie na ke koto moka na vivre vie na ngana famille na nga dans le paix na calme kindumba eza elo mo ya pasi wana posa osala te me osala ka poso l'argent ndeko mwasi makambu ya mona na mibalo ya abimana ba magicien abimana ba ndoki abimana ba marabu na banganga ndenge na ndenge mutabo mwa normal yaya po mona ke nzambe ko ali kolo ya nyoso po banzela tu yo tamboli mbe epesio mwana te epesio libala te epesio mukanda te oyo ezake base ya stabilité yaya muninga bali sepela okomi na kiento okomi motema mabe okomi vraiment motema mabe siko motema mabe na yo mwana oyo lingaki ke vi na ye dinda grâce tembo nzamba tomboli ye deva bangunya na ye yango botala bandeko nanga mutu soki achela au point na vie ezalaka bien na vie na biso to wana posa bato bachela biso ba point parce que tant mutu comprendre que to wana ba diverseur to wana ba binemi et ça la que mutu tambu sa vie na ye tout droit à confondre maloba o eloba malikolo vie na ye mwana mayela tambola bongo tango zo yo kabat bazo loba tika ite ba life photo zo salela yo zozo numéro 007 yaya wamvia kalibala parce que totala banini na otango zo ki copain oteka maputa okoma kina bolingo ya libala yaya libala esengo ngala vanda na libala 8 ans ko vanda na libala esengo babengo madame Songolo yaya grâce tembo mikolo beta bisoka babiloko bonjour ça va ya ça va omoni muninga soka tie liboko nebo mikolo oya komi lolendo te mama tokoma kana ba critique ebele yango grâce anga lataki ninyo Robert Simba kite abimaki kitoko alati voila pembe o sala ngo mungu ezanga kite likolo na ngo muninga bali ya ato critiquer popi kongola sa makasi na critique o fait yango kutwe o limousine yango boye o boye na o boni ki jalousie boye ko mama eloko kokara na nyonso ezaka nzambe toko osala ba organisation le musu mungu ko ozanga ata na biloko to lamba mo eloko ko zanga mais o eza important muninga lati alliance likolo alati alliance mais message na lingna pesa na grâce tembo félicitations de konanga obali nzamba sali yo grâce obali eza na bela ba fille bazui grâce wana te ya kobenga madame Songolo monde na biso ya média eza na monde ya jalousie et on dit vraiment jalousie makasi kento mutu nyonso te aye libala na yo alingi yo grâce tembo tika ite nzambe oya permettre que jour wana mokano ekokisa mobali olati alliance nzambe na biso a continuer ko batela o grâce tembo na kati na mboka na biso ya Congo motema mabe ekoma mingi ennemi ya mutu azalaka musika te grâce tembo ennemi ya mutu azalaka kaka pembeni eloko babengi mariage ezala binemi bakotaka na famille
babinemi na biso bazalaka donc bazalaka na batourna na biso ka boye bapembeni na biso keba na kolia na komela keba na kolia na komela batela mobali no batela libala obali oui au réussir journée na yo ekoki grâce tembo jour na yo obobongo isaki na mobali no ekoki bobalani mais kokanisa te bato musu batikali bazana esengo nde yo lati alliance après mariage obosali ezaka feti mais vrai combat et bandit de maintenant après libala na yo sala très attention zala mayele Congo ekoma na makambo ebele Congo ekoma na makambo ebele to mona bandeko azo fêter anniversaire na baninga lobi muninga komi ebembe parce que eza na kati ya communauté na biso na ndenge bino bozaleli na Afrique muninga nyonso osepela te mobala poto ya bali alatisi alliance lobi pe oya poto ya keba mona bakoko mema zemi yaka poto mona bakoko yaya nzamba batela ozala mayele parce que communauté na biso na Afrique motema mabe eza na Congo tozo mona ba témoignage ya ndenge na ndenge moninga fête anniversaire abengisi baninga lobi ba poisonné ye to moni ba bibembe yaya nzamba batela yo kosala sentiment te libale si libale leki fete sili stop nzamba batela na mobali na yo nzamba batela yo mais keba na bato ebele fulu ya bato pembe na mobali ya libala basi ebele bazoluka mabala bazolala na ba église bafi ebele na internet bazokota bikota kota pona kokanga mobali ya poto ya yo zui mobali ya poto tu es sûr que bato nyonso bayaki basepeli na libala na yo keba nzamba batela yo kotwana ka ezali conseil ya muninga mwasi libala combat ebandi grâce tembo combat ebandi maintenant o eleki diable alinga ba yo tse sonité combat na yo ya vie ebandi siko bando bali parce que loko diable abundisaka lokola libala azate pourtant ozalaki na madame mutu songolo te ozalaki na sans bord sans griffe sans mobali yaya okutana na msuna bitumbo yo okutana nango sikoyo te komba ebandi yo mabolongo nzamba batelo tioko ya poto tioko kokisa rêve na yo bangunya bakoyoka soni na kombo na Yesu donc alors tozongi wana ezalika message bala musaka muninga mutayebi nyonso na vie azate libala ezeloko esengo to sepelaka na libala o muninga bali fongola motema nzamba lingaka muto afungoli motema yepe lobi akopambola yo akopambolo tellement ta mususu plus que oya muninga mezaka likambu zana motema malamu sepela na oya muninga azui lobi na yo yebite yele muso abali ne mobala France yo lobi le muso ko bala soki nani président italien soko bala oya biso prince to yebite eloko ebomaka biso ba jalousie mususu ba jalousie mal placée ne tozoboya to sepela o anel kazwa mobali o anel kazwa mobali mbana na te ya zwa ya ye place bakutala na mobali ne yo nanga tozala te donc moi si wana mérité donc mobali na abongika na moi si na ye moi sa bongi na mobali na ye couple kitoko to longola makambo na bino ba commentaire niveau il y a pas de niveau na libala il y a pas de niveau yango zo mona mama zozo 007 yo tikalaka na wenza bitula okoma etula omoni yo so tuli yo ndenge libale se komi 500 francs yo na ndimite yo komi ata gratuit yo moko bala mobali siko ezaka nde lengi mobala bala mwasi ke mwasi abala mobali elengi nde yango wana tika motema mabe mwana anaza na bapara na ye mama nazaki na bomoi otiela mwana wana bapwe na vie mais nzambe ya mawalakisi yo kake oza mutu oze kelamu ya nzambe ka ndenge ya zali abalisi avant yo vie eza coursité mais il faut koyeba kotambola na sagesse faut kozala mutema malamu ya yo peta mune kokoka po to cheli na biso yo pointe po otambola no zwaka no ba candidat ozwaka no mibali mais mibala ko vanda nde e komo pasi ya elengi moko ezalaka na libala ba obo bala basa mabala oye molimo ati célibataire na longwe owe ba fanatique na bolandanga na posa ba mariage na posa pena o manuela kitoko mama pasteur na biso arando nga na pasteur na bino arando
O ma passer na bali esala nge sengo mutu moka banda olanda Manuela azali na copain na ye lelo pe bokomi nango na mariage na église basa mabala oye fo bobala na kombo na Yesu me bolongola kazaka kenga na kitoko mwasi azala mapeka te mwasi devant mobala azala na se ne balobaka luzitu mwasi mobala azala likolo siko basi ebele ba comprendre ngo te mobala azala likolo mobala aza mobali omoni mobali wana ba ya monaka mobali ana mukuse ya monaka mobali ana vilain type amonaka mobali ana zanga tina mais quand mobali ana zanga tina lelisi a comment raisonner ce que ezalaki ngai na lekisi libala ozolela yaya eloko ezalaki na maboko ne dusoli swabale ke bali yaya kilwa bolingeleki kilwa bambeto nga pasteur na bino arando na posa bobala bosimba mabala bosimba mibali mutu alobaka liboso na bino mwasi kitoko mwasi aboya kindumba mwasi aboya bete mwasi aboya kopanza mabala baninga kitoko mwasi ezate fozwa ka mibali ya batu kitoko mwasi ezake zwa mobali ya yo moko gare ya yo ochepe na marque déposé na yo komisa epembe komisa endundu komisa esoki ndeni ya yo yaya bolingo eza makambo ya feeling bolingo ya makambo ya motema ebongo bato basio bazala mibala bakoka ba mérité mibala bakoka na ba mérité basite ya makambo motema eza makambo benzambe mutayebi totala ba mariage musu mobala otambola te mais mwasi tala mbinga mwasi abala ina mobali wana mobali na lingie famille abandonnée mais mwasi lingie bolingo etala ke handicap te omona le mususu mobali moko azana maboko mibale mais ayebi valeur noté mais mobali moko ala loboko ndambo azana lokolo te mais tango komi ko solo il faut ko pesa ka mutu chance mutu nyonso na vie mérita ka chance bana basi ba mama bino mutu botonda kitoko boyoka ka soni mwasi muswana mbala mukuso ka mbali no soni wana mobala mulai moko bo tellement ngumba mapeko yoka ke soni non mama mobali soka ya kolingoza célibataire pesa litoi yaya okoka moko atelemisio pesa ye litoi na vie oyebi te nana ko bongiselo vie le mususu koka wana zo ya kolinga yo zoboya koka wana ta koko azo linganga koka avanda ka vadio avanda na kiti yaya mais soko zwa kitako yoka parcours ya vadio wana ta muswaza ka mukneti yonanga makoletelema mais na mokili ototambolaka ba circonstance ezebele mutu musuka nde bando kende bulo no ekare tutaye akoma handicap avanda na kiti azo mérité bolingo te au mérité bolingo bino basi alokoso yo kaniso kobonga na mobali moko atela choko mais kaka mutu ana telema loboko azotambola loboko ndambo oyoki histoire na ye yaya mutu ambongo moko boye accident salama na musala eloko ekwelela ye atikala handicap mais na kati ya banki ne azana mbongo oyo ko permettre bino bosomba mapangu bosomba babiloko ndeko mwasi koka lingio yokaye avadio alingio yokaye koboya ka mutu te mwasa mayele ayokaka oyoki après okoyeba soko osala nango nini toboya ka mutu te pona ba handicap mutu musu ozoboye pona défaut physique mais ta mutu ye wana nde limero sapatu na yo bandeko na ngai botika kwa via kale musu mibalo to otala mobali foza lokwa fali fali aza mwasi mobala nana oza lokwa faire aza mobala mwasi na ye aza lokwa tiseke dana mwasi na ye yaya luka o créer ya yo mwasi nyonso oza célibataire pesa mobali tout chance ya koyoka bêtise nde tozoboya mais soki mobala ye na série avec beaucoup de respect pesa ye chance ya koyoka ye bozala basio baza ba aigle mwasi ayoka ka mingi ye pe a bénéficiera na sa matoyi wana ayoki pe matoyi ekangi bozala balokoso te bowele la visage ya libanda te et aloko mobali oyo ya panique mwasi lokola zozo 007 mais akoyi na mwasa mabeti mwasi fo bozala ba aigle mwasi fo zala na fo zala donc ndeko vana fo zora biki na kaye bon omani
baninga na nga basi faut vanda na biki na kaye to ça na bino mo devoir moko boye mutu na vie il faut ça na biki hein toza na 2000 combien toi na 2021 na 2020 il faut to ça la ba ngoni analyse to ça la na la problème à lingala bo sekate so ba faute bimini toza na 2021 il faut to tala c'est pour ça la bilan ba vie na biso chaque année na 2021 oyo na lingi nini pour année zo kende na suka idée na yo eza nini o lingi nini mutu fo zaka na objectif na vie ba bilan na biso a vie donc banda année e banzi yo na ba projet no ezalaki nini projet mutu na vie il faut azalaka na projet aza na objectif moko boye likamo na olinga na sala ndenge zaka na batu so abite ngai année 2022 na olinga na tongisa ndako 2022 2023 siko soko lingo tongisa ndako ane esengani l'argent banda ko bosser na 2021 ozo bosser okangisi mbongo no po na 2022 soki 2023 o banda ko tonga eza ndenge moko na mwasi nde to vanzi boye naza na copain toko bando zalaka ki copinage toko vivre kana na ki copinage ti wapi mutu nyonso ato mati transport ato masi bis ato mati train suka il faut zala na terminus il faut zala na arrêt oyo okokita mutu azanga arrêt azalaka te ou bien le kana ina pongi oke na terminus esika ba train suka na ba bis et comme isu makamule msuba luka ozela ti train on ego démarrer ezonga eba na kozonga lisusu ko sala e bongo so trango e olala na dépôt c'est que yoko lali wana to luka to yeba eloko nini to lingi na ba vie mutu ayeba ke loko ya lingi na vie makambu ne pe eko réussir grâce tembo lelo pa koma na libala ezape ke azalaki na objectif na imoko boy azalaki na moi makanisme ko na mutu na epo lelo e réaliser to vanda ka boy to kwa bazoba mozo vivre ka na copain oyebite boza na projet te libala sans projet za libala ezo kene na okufa relation sans projet eza relation oyo ezo kene na kufa il faut yeba nazana John tozo kende wapi terminus na biso eza wapi soko moni pe clarté na relation ngo na kitika na arrêt na moni avant na kende 45 ans na mi kiteli na arrêt oyo na moni John clarté na kiti kuna mwisi ya zaza po makamba bolingo e makamba sonité makamba bolingo eza makikopinage to mekaka to salaka effort to zala bien mais soki pe na ndenge to zala ba relation to lebite ke bo forcer mais na relation to salaka effort to zala bien mais soki e marché te yaya omi kiteli na yo avant ko ine ba 45 ba 50 ans otika la yolela tango za kitoko ana pesa ngata chance na mutu asika siko bandi kotala na ye mutu to bandaki wapi tozo kende wapi ba foti na nga na relation akaleza yaki nini pona ye bako bongisa na relation asika to bongisa bizaleli bande konanga mama zozo 007 otikali kana kitoko na ba mbetu siko mbetu angoza mbetu hoteli wana ba mbeto yo lakisaka biso mbeto ezanga valeur ndako ezanga valeur mbeto mutu nyonso ayaka mati punda non ndako ya mwasi eza ndako ke ozana mobali no moko kope na yo moko mbeto mutu alalaka ye moko place mutu achaka mutu na ye eza place bayambaka mutu nyonso te bandeko na nga mbeto place mutu arezona a vie ba mema mutu nyonso te na mbetu yo ndeko mwasi mbetu ne koma chambre d'hôtel milimo tu ya ndenge na ndenge deposa maka na kati ya mbetu na yo siko yo zo mona devant mokili o tozo lando yo danger nga mama YouTube yaya okobala YouTube okobala Facebook okobala TikTok okobala Instagram okobala Snapchat ya mais likolo nango mwasi azalaka na posa mobali asalaka kaka lokumu ya mwasi yoka mbetu nga mbetu akitoko mbetu a 10 000 euros nga mbetu a 10 000 euros hoteli wana ndako ko mbetu a mutu nyonso boulevard de star
mutu nyonso yo mata punda te mutu nyonso yeba ndako na yo non c'est pas ça comportement lo ça la kitoko moi c'est un comportement et ana moi si musu bino bomoni na visage boisé longi mabe mais soko vandi na ye charismatique yo et si o ba vanda na mangela ba yebi mangela kitoko na lo ba na caméra mangela maman na mutu a charisme moi ça za mutu a sekisaka omoni 32 da o bande ko na nga basi to solo na comportement moi si omoni moi si azana charisme mibali babanga ke charismatique tant wa devant mibali foi bana o solo la basi ebele na nga pesa bino clé ya basi et ana biloko mibali ba dekutaka et ana moi si so kaza devant mibali aloba mingi te moi si azwara parole ebele te devant mibali ebele yo chocolat mama YouTube yageli te moi si devant mibali azalanga na maîtrise voix ba papa il faut yo kanaka trop que par rapport ya yo moi si soko za moi si ozolanda Manuela yo esika mibali ebele baza yo mela radio voix mibali zo yo kanate yo ndo dominer maman changer comportement changer vraiment comportement et ana mobali musa ko linga yo amemi yo ka koto ba camarade ne baza ya ba camarade ngo ba komi ya yo te ba camarade ngo ba komi ya yo moi si azalaka bongo te moi si aza muta charisme moi si minwa moi si seka pam te ba camarade mibali na biso ba camarade na biso te camarade a copain na nga camarade na nga te minu na nge ko sekana mobali na nge sekana camarade mobali na nga te makako alala mama na ye likolo buzoba trop de kolakisa minu camarade mobali obeto na lipeka tanga beto na lipeke komi likambo mbatala lisoko après mbatala lisoko komi likambo landanga na bureau moi si aza mutu aseka pamba te mutu alobi likambo section meliango na kati charisme Elia linu elobi vie Kester son âme repose en paix linu moi ça mutu ada mobali faut atu na koto mibali bazata baza batata moi ça toza mwana muke soko za na charisme okaka ba papa na mikolo batuno maman ça va oza bien linga ba papa batuna ko ça va maman oza bien oza l'aise moi s'il faut mibali balenge le sika baza mibali faut baluka ba tcha à l'aise mère ça va oui papa ça va ça va Mélanie la mielo te ça va au moins que moi si faut za la moi biloko moi si faut za na loko nzoto eza minu libanda tina ni ba ya muna refunga nene moi ça c'est carrément mibali te moi ça peut ça rapena sourire au mindele ba pesa biso ça va boni moi ça bimisaka te et bimarate na mibali so mobala nga selo moi sourire moi kamamba tu pena boy moi si musuka mala mobala et so ya mangelo za kitoko merci à Philippe moi ça la muta seka lo le nyonso libanda te soki moi ça omoni moi so seka mingi moi ça na mibalo bazaba noko mibalo basala vie à comprendre que Petio so petegindobo Petio raso moi au poussani pembeno beche moi bipepo Petio meme na parler en plus moi si a muto asenga mibali mbongo te moi si basi boluka charisme to te abino moi si asenga mibali mbongo te na préféré na benga chokoli na machuda Lisette de moi Ursule Mboyo na mpiaka ba bebe na ngana mpiaka boko pesa nga ni na senga ta basi omoni mwana mobali soko komi mwasa koma bisenga na mibali mobali ataza ina dikanicité mais tellement ko senge l'équipe na ebisa bino na stratégie mibali moi si mobali alinga soko fungwe les portes ya liboso to fungola na senga mobali mbongo mobali tango senge 10 euros boyoka vantar mibali bakoma baluba tango mwasi apanzanela kaye moi si soko sengi mobali mbongo boka siko mibalo batimba bana otolo baba kokodi koko mibala babula mibala bandumba bayeba biso basi na tongo mibalo penaka banako niata basi na 14 ans soki moi so kutani na yo sengi mbongo oya Philippe okokabelanga mo 10 euros mobala na bete petit nanga diba nga na sambal me na mbongo sambal mo na palais to 200 bal mo na palais na si sa gam to sala to jena ko zona palais dia tang mobalo sengi mbongo
alobino 10 euros ya lobino 100 euros to 200 euros atiki na palais omonika ndenge yo zo niata makolo na palais ayebi de ndenge okiti so posa na position de faiblesse 10 euros bongo mi 100 euros akwa basa ba congolais ya Philippe ayebi so 10 euros 100 euros ozana ndako mais ta be gentil de bokoma nango bakisi bokoma otana kitata wana ye kuna osama makamuna va bokenda ku ye de so koma ki boy aokengelo na biso aigle po yebi ke oke na ndaku oke ozwa mwa 100 euros na ona ndaku so ki desa na ndaku okomika bisalela mine bani daro fungama siko mobala linga mwa sa fungola minu ka ndenga fungolo minu ndenge pa zo fungolo makolo tambo okoma na ndaku mwa si fo zala na charisme ko linga te pas sino za mibali nyoso koma bisenga senga non moi ça muta bisenga senga te moi ça muta charisme pas sino melingenge surtout bino basio bozala na place publique mobali azo melisa yo na sombela koka bokoma bimela mela ba de mobali sora linga sombelo ji à 2 euros coca à 2 euros to bière à 2 euros ya yo mela nini yo ya sombela nga coca 2 euros basia ba coca 2 euros na ba canette ya ba Heineken ya 2 euros tant mobali sombelo boyo kasiko eloko tant mobali sombelo mo mobali apesi mbongo automatique a commis na moi autorité moko likolo na yo omoni a commis na autorité likolo na yo siko tangu yo omeli jina ye ya 2 euros asomeli o jit pourtant on a mutala si gentillesse asomeli o ji ya 2 euros automatique tangu omela jina ye oyebi ke sora commis koloba non n'importe quoi moyo répondre exact parce que o outil komela de ya jina ye donc tangu yo someli loko ya mutu a calmer au déjà esprit à neutraliser yo mibala bakoko di koko yango moi si tant ozo kende sika bima tana 10 euros na yo soko yo ki posa ko mela o mi sombeli yo moko ji à 2 euros base bele mibali bakoma ko zwa mibale bele bakoma ko yeba ba niveau na biso na makambo mike omoni niveau na ba mibali bakoma ko sakana na basi na biloko mike ona oyebisa bino obimi na ndaku no yo mwasi kitoko mobali yoko osomela nga ji ya 2 euros na tiki mobali na nga na France mobali moko na Afro Shop azomelisa nga masanga 2 euros à cause ya 2 euros wana okomi kolobala nga makambo lito eko bano yoka te boniko boni ya omela nini merci ma melote nga mona osomba na mbongo na nga déjà pesa la valeur omoni oyo faut garder médaille moi si faut garder kibo moi si qui a dit mais ndenga bien douceur et lingo va péter que moi so tambolaka ba linu e kanga melongi kanga koto bat bazate moi si faut longeza na ngoya ko fungwama mais minu e kanga mara mingi minu e kanga mara sourire mais ndenga kati ezo mona na ngoza no akandate ozano normal mais to seka na likambo moni ko seka to seka poto seka biseka sekate mais so moni mwasi net ya zozo 007 ya komane lipa mante ko fele ya mutu nyonso na internet olingo ye ya ofele okocho bimi ya ofele ya oyo kake mwasi okomano bala mutu nyonso yango te zo sala kitoko mwasi yango te ya baleki makambo bien te na communauté makambo beto lembio dégage 007 dégage zozo 007 dégage wane loko lisuto sili ovide penza eso katani mutu tika baleki babala mutu na chance ne na vie sepela na lipambolia bandeko sepela lipambolia baleki motema mabe futaka te yo tondi motema mabe yo lingozala na nyonso diable nem talingaka enviaka nkolo nyonso ekoma ya ye mais lelo yango babwaka ina mabele likola motema mabe omoni motema mabe oyo oza nango na baninga yango nde sikoyo ekokotiso nde pene odinda na internet po esi odinda okoma po tie eloko bato batali te bakalikile te bavie eza te esi odinda po monake mokili oyo eza ya nzambe succès tokutaka ngo nyonso ekoleka ba vie lita bembo ba sala succès à l'époque ba vie lita bembo ba kata succès plein succès ko vanda ni na poto ba succès pe to bossa na bango succès na bango pe sila ba star minene minene to ye ba beta ba zenith ba beta soki ba nini ba sila to kalikila bango lisusu te ba musicien bele ba bunga ka yo olingo tika la seko na internet yo kanga yo nani yo ndo yebi ko loba te ben poli pe bazana internet basa kitoko pe ba na internet baso pe ba leki par rapport no pe baza na internet ya changer comportement
nzamba sala na tangu na ye to tcheli au point de vite okobota okobala mais yaya changer tika motema mabe na baleki tika vraiment motema mabe ba mama mon équipe ozana bango ya ba mama oyo ba mama zozo numéro 007 bana misala zozo 007 na yebisi yo changer équipe ya ba mama parce que ba mama ba conseiller yo balingi yo te bato yo zana bango sentir balingi yo te epela ba mama ba soutenaka yo mama ndenge ni yo kendaka tout le temps na kobungo salaka makambo lokwa muto ana cerveau te ozotambola kwa Thomson balongoli matokolo nyonso ya mulayo che wapi pembo che wapi tayo che wapi koso pozo loba ya kokanisa muto leki batu nyonso na internet ya e na bato ba na internet opena vandi minoko evanda kwa ba manuela kitoko toza ya changer vie changer evandeli ovandaka na baninga te ofingeli biso ya na biso epave mais muto zo finge epave azana mbana azana mwana o abenga ke mama mais yo na vie ata libenda pamba obimisa te na kati na yo mais ofinga batu ba epave yo ka soni ko yo ka soni tika motema mabe oza ingrate batu nyonso basalela ko bolamo bebana na baninga yo lingika yo zala likolo leader leader ya leader ngo ya nini ya mbetu ka waka leader mbetu na mibalo yo lalaka likolo nango grâce temba bali avant yo likolo nango pe ba mariage ezo ya na sima na yo luka obala luko changer comportement kaka na ba audio tozo kaka ebimi na ba internet ndengo zo bondela bolingo ndengo zo bondela mobalo pese 1000 € pour foutre la chambre ya après yo leko sala intimidation na internet oza le chèque ya ba finios omoni yo oza zozo numéro 007 James Bond ya internet oza le chèque ya ba fi pona kati ya internet mama ba age zo kende biso to asuba na mikete mama nga mandela kitoko na bala na 18 ans na bala te na sala déjà eloko moi si fois sala na bo jeunesse tout na bala na 18 ans na bala 18 ans na okele 19 ans na banda ko bota donc na sala o mutako ko sala na bala na bota na bana na divorcer na zana copain o aza fiancé na nga na minute oyo o pelelo lobby lelo na lobby soki pe simbi to continue soki pe esimbi te inshallah nzambe ne mutaye ba lobby na biso mais pour le moment na zana o yanga ya sûr na parka copain nga officiel moi s'il faut luko sala ne loko na yo mais yo vi na ezakaka na bana basi oboma relation na bana mibali donc na éviter oza nyama to za mutu po yo pe no komi na ba comportement ba nyama o komi na comportement ba nyama tika motema mabe changer équipe ya ba mbwa o balandaka yo ba mamo balanda ko ba mbwa ba milu moko boye intimidation net ngama ngelati na vanda mama rambo net ya edi na bota de nga na bota na bala net mutu lokola nga oyo finya nga na nini olekela nga na nini ponga na bamboka bana 5 na bambio bana 5 na bambio bana 5 na bambio no bana 5 na bambio pena bana 5 mwasi na bifo bala na bala na vie po kitoko tanto sola kitoko nga kitoko yo kitoko si wana kitoko naona parcours a kitoko osali nini mama zozo 007 motema mabe motema likundu longola motema na yaya ba oyanga oto zalaki nango vraiment ya koloba na zozo 007 po yo oyaka kolobela mama baninga ozalaka na visa te ozwaka visa te po kolobela mama baninga bongo biso poto kolobela likambo o eza normal emona na miso batu na communauté oza motema mabe na communauté ozo porter biso rien o porter biso rien photo ya koloba poto za batu to na public elandaka biso to te yande makambo malamu surtout likambo nga na linga mutasakana na libala te ngana lingaka mutu asakana na libala te po libala ezelo mo eza kitoko talaka grâce nenga grâce te mbazui valeur eza à cause ya mariage
Ce qui nous a demandé que tu as vendu dans le la grâce, c'est parce que grâce il y a libala. Pour libala ne makamu, faut to la qui s'en a baleki, to la qui s'en a obazoya na sima. Libala lento. Donc, bino batuloko ba zozo 007. Bon, comment ko dégoûter ba leki libala. Alors libala eloko ba bengi mariage. Et c'est loko qui kitoko. Mariage c'est loko kitoko. Mais le mariage comment loko mo loko mo boye ezara suna valeur. Non, libala c'est loko mo ezara bien. Ezara bien so bozo yokana. So que zo kende bien. To la kisa batu na communauté que mariage. Muninga tangwa beti panier et nzamba salier grâce panier zo circuler to beke lié maboko bravo bokende liboso bokoma musika parce que wana ezali sekité wana eza copinage te wana eza jamayoto te wana siko vie comme sérieux. Oh grâce à ça eza responsabilité munene anzimi devant Nzambe wana basakana nango te wana kutuma seke zalaka te maseke zalaka te. Moi, les loko moko penza, soko foza ka diable pour se planer loko l'équité. Les loko mo muninga sa eza lomo, ba ben on faut ka ko féliciter, félicitations, a mérité ba félicitations na ba cadeau. Parce que c'est loko moko na vie mutu salama une fois. Une fois, roba pemba na la tiango une fois. Tant muso la tango deuxième fois sera koufi ba la tie robe na mariage. Et c'est lomo yesengo. Yo dinika ba avancer te yo lini tout le temps ba lobela ka yo botala motema mabe ya 007 o moni a créer base moko boye ya lingaka longola ba base baninga o ya grâce eza base te eza mariage mais alingaka longola ba actualité baninga na internet tanga yo ki likambo libala muninga ezo sale ezo sonner lokola ngonga ya église ya mupe na kati ya matoi na ye a créer mbala moko base moko boye page ne pour bato banoloba akangi page ke wap to comme olobe la page après que leki kuna na YouTube alors abandi ko finga basi a poto po sala nini basi a poto tant to yoka biso tout to komi ko lobela ye yo fingi basi a poto to leki yo ni pona nini to bosana eloko kitoko ya grâce tembo to bosana mariage a muninga to tikela muninga moi o a régner libala ne mutekangi. Mais il est tellement ça diable, au lini sikoyo, to bossa na mariage à muninga, to comme na rando na yo basi a poto, que yo, au fini basi a poto, muta sala ba vidéo, pour na ko répondre 007, zozo 007 azate, basa poto ningisa bisote, pour fi mo utaki Afriki, fi ya matolo ebele, kolia ya matolo, kolata ya matolo, kolala ya matolo, ndakwa matolo, tout matolo na matolo, ya kosenga, sombelanga kabelanga defisanga, ya zo vivre matolo. Donc muta bongo basi ya poto, oto vanda na poto, toko yiko ya kosala rando na muta bongo te po, suwe na ye zaka ke, bato ya poto telma ya mona rabiso to doka, to bo salande, likamba grâce tembo to koma kolobela ye, yango wana, muta kolobela 007 zozo azate. Mikolo kana ba mir na bino grâce tembo abali po mona ka mwasi moko azandoki ana misala mabe alingi likambo kitoko lokwa mariage ya muninge bunga ka boyi e bunga ka na actualité te eza moment na ye biso tout na internet eza moment muninga to tika to lobela muninga mais yo lingo créer base moko ka boye na fingi basi ya poto parce que biso ba congolais ngana vana bi fio ama yele mabe zozo 007 ama yele mabe alinga bete loko moko rando na bana poto parce que dans bete rando na bana poto elingani zozo afingi biso 007 to bosani ba mo grâce tembo non to bosana grâce tembo te grâce tembo nem takangi libala mutu ekangi bana poto bosala ba vidéo te po zozo moi non yeno poto apasi ba obokola yo mukando zozwa te donc lelo soko bundi na mutumbila koyo ko se retrouver na Congo basi a poto ebelo kuta bango bakabela kayo mibala poto bakabela ko mibala biso poto bazolalo non stop ale biso to bana ko sala rando na yo o ba fia kin baleki biso te so ba kia ba fia kin baleki biso problème ezate baleki bato bango bayebi ke baleki to sala nango rando te même yo lingo distrait biso te ba fia kini na ba fia poto likolo nango biso nyonso ba congolais bana mboka to aka batu moko
donc tu changer actualité te grâce tembo abali donc oh bolinga manela kitoko na komi na suka ba sujet zali ma sujet ka ya mabala ya kosola to sola mingi nga komi na suka na lingi bino mingi ba oya ngai Fijo Star ba biser na nga Fijo Star maman bana 6 na kati ya Bruxelles moi si kitoko vrai chéri ya tongo moi ça pembe vient na kepa di Weston ma bi vient na kepa di Weston mobala za na taille ba mannequin motema caro di caro de Monaco grâce Maria moi c'est à mettre na kati ya Suisse ba mbote na yo Félia la baronne moi ça pembe mère quadra Lisette bambote na yo balobi Anel Ballon d'Or anti-terreau 3 fois maman moi c'est azopesa biso elenge obaksa sou ba bébé Anel Ballon d'Or privé de moi balobi Richie Lamborghini moi c'est pembe mère boss moi ça mundela tongo vrai chéri moi ça pembe balobi Chocopic Lina Machuda moi c'est aboya Carolette moi ça bois noir couleur à chair Chocopic babi Lolita de Pika vrai chéri Lolita de Pika vrai chéri Pela sœur nanga Pela et Pela sœur nanga na kati ya Bruxelles vrai chéri Nelly la diva Sukaina na kati ya Canada vrai chéri bazuwa pi Nelly la diva Annick Maluka babi sœur nanga Annick Maluka moi ça pembe babi sœur nanga zotonga veut dire que ba mirezo matakara quoi ok nango tiso na combien d'étages yonto ye ba maman Annick Maluka moi ça mayele okosili sango ba mbote na yo Irsil Mboyo de moi il get la quinoise baby de moi si kitoko moi ça pembe babi sœur nanga Blanche Pemba mayaya chéri ya nanga mutete la Blanche Pemba bambote na yo babi chou leki ya moto moi si kitoko babi Charlène Chibamba leki nanga bambote no ba gros bisous siko zali Salon Félix Caper na kati ya Rotterdam salon ba play olingo za mobali no mutu eza rotenga manda musoko ke na salon Félix mobala obima tokos babi vie Denis Tarzan babi papa na biso na kati ya ba Rotterdam to tikala ka na yo père na biso aboga papa na Sisi bambote ne siko zali Marda Fioti Kiala tala yo moi ça pembe mutamanuela kitoko bazi wapi Lisette Tabita ba oya ngayo na bosani nani boze belé Célestine nini eleki mbangu Célestine Célestine Mayembo bambote na bino nga vraiment na komi na nga na suka mangela na bino balobi mama Chantal mama na Soraya na kati ya Dubai motema ya papa na biso Richard Christelle Dalla habi Pasteur Arando umela Pasteur Arando te ote na kana ina ndambanko to luka ekime baboya ki ango to oke na ngobongo o amoni peke Christelle Mafuta, vrai chéri, Christelle Mafuta de moi, vrai chéri, moi ça pembe, na bosani yote. Oya Monique, émission Manuela Sali, alobie sepeliciété, aya répondre Manuela Teresa na vide, Manuela pesa kotane, na azonga rando na nenga mukete. Donc biso tout autofinga ma tout biso tout na internet, muto bang sa muninga zate, balobi conseil to na moment conseil na pesi conseil. Na lobby ka ba vérité na lobby ka makambo e mona na internet to lobby ba vie privée te mais to lobby makambo yo e mona na comme naza fille internet naza fille ya média makambo ezoleka ya malamu to pesa ba félicitations o pe ya mabe to ko condamner yango alors eke na bongo na tiki bino to mona limbala sima naza toujours na ba conseil nanga oya Monique sali passe ye mutaro yeba ake no mela javel ameli poison parce que ngasi na lobby evande kati nanga
Ah, mon est dérangé. I'm sorry. Babi lek nanga Manuela la belle. Gaëla Obina solo libyen, merci. Merci vraiment. Naye baso na solo libyen. Na solo libyen. Bo sepeli. Mutalobi te ya penzambe. Bate ya likambo yo yebi nga yebi na Bible bien te na yo te ya bino nibo. Ngo comme ça nga passé Denis les non. Bate ya makambo yo yebi. Ba pesa na conseil na likambo yo zan expérience na yo lo ba makambo nga na yebi te na tinami. Folo ba makambo yo yebi. Yo ti nangana te ya Bible ngo na yebi na ngate na yebi ka likolo yebi sangana te ya Bible. Ba comme ça mutu pasteur na makasi. To pesa ba conseil na makambo yo toza nango na expérience na makambo ezoleka na communauté na média na ba actualité o ezoleka na internet. No ya lo bilobela tenga mutu na ngesalaka. To sola makambo eza na nzela. Vraiment na sepeli na moni ke bato ebele bozaki awa bo sepeli na life ya lelo o bolinga Manuela bo continuer ko soutenir mami na bino kaka ndenge bolinganga na ba condition nyonso bo continuer toujours ko linganga nga comme na nga suka mena ngeka na seka mo muke. Merci. Non, oyebi lelo life lelo na monika batubo na moni ba commentaire kitoko ba zozo tu ba 007 ba kimi moi ba soda 007 boza wapi boya ko traumatiser Manuela si ba traumatiser kala traumatisme c'est le cas kala nazwa de ya vaccin na mo deuxième vaccin ya couronne kutani mama ngana kata la ngami na seka kaka to seka mo mukie botu na ngani tout ce que moi mukie botu na ngani to tonga na avant la kata na kata na linga to tonga to kata muta beta lisolo te muta me malisolo pa ba voisin te yango Chantal il est très kenda wapi peuple congolais il est très kenda et bon ya magali était na mukusa kenda wapi mire kauki ya magali ya maga komika koloba biloba loba kuna o kabila o bovanda rasoki wapi bokene ko marché atinda ka ba marché na tiki bino matonga kaka ya maga mire kauki basoda bakimi alobela su Manuela te ba kauki na tiki bino bon nuit bino basongi le kabino ya maga bat basili kuna pe na paradis bandoki bat bazara sute bolo bate rande se sila ki boke omema te po bino ozaka omona boke bomemi o Manuela tonga bino te to tonga ka na privé nga na bino na caméra pour na comprendre te mire pe mama il est très kauki ya maga kuna pe akomi na politique ba commentaire esili na tiki bino bye.